souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka massacre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Mandela ezate dele sage Miami Koba peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Bonsoir, balan d'émission Question Time, les émissions Nabino. Tout ça, c'est en direct à London, dans le quartier Croydon. Tout ça, à peu près à 40 degrés, le long mois Makassi. Surprise à l'élan, on a commando les derniers gardes-corps du président maréchal Mobutu Sese Seko, Kukumbendu Wazabanga. Et ça, émission, on a 3 parties. Première partie, on a Kota qui Moussala n'est armé. Deuxième partie, on a Bimaki Congo, tant Afdel Kotaki. Puis troisième partie, on va parler sur Monisco et puis armée Nabiso. Sans plus tarder, émission Nabino Question Time, elle est lundi, mercredi, vendredi. Na 19h, vous avez toujours branché pour nous Rolanda. Émission qui toque au Congo Mbezate. Yabi sapen deko o yabi nanute. Ko bombela ndeko secret ka yo mokota la émission. Yabi sapen deko ke o yabi émission mokote. Question Time ya mission no ka commandant de bord et le kana As TV chaîne incontournable chaîne l'équipe chaîne nyo surtout na Congo. Ko bombela ndeko secret yo mokope lobaka. Yabi so bandeko ba yeba sangwe panza na Congo mobimba. Émission Question Time so la makamba bien o ko développer Mboka na biso Congo. Sans plus tarder, tout la nanon publicité à compétition Next Gen Competition, compétition à musique où ils ont des normes internationales, où ils ont instruments, je voyage na poto, enregistrement à disque, tout la compétition qualité, compétition, prime et ça banda tout la. Désormais, rien d'autre à regarder que Next Gen Competition. Next Gen de Makambu, Next Gen de Souka. Suivez nos castings les samedis et dimanches à 20h juste sur Aspect Spirituel Télévision ASTV, la chaîne incontournable, et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Surtout, n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager nos contenus. Next Gen Competition. Préparons la relève de la musique congolaise de demain. The Next Gen Competition, basé belé, toujours promouvoir la jeunesse. Ngai na vandi na mboka Angleterre. Na mboka Angleterre, ba pesa la priorité na ba jeune. Mais mabe eza na Congo, bazo pesa la priorité na ba koko, ba tata 70 ans. Okuta ba toko ba la mère Mende, azwaka patienté, ba kengo dondo bazwaka patienté. Okuta toko ba mokolo wa pombo, bazwaka patienté. Okuta soko na Sénat, na Assemblée nationale, ba mboso, président parlement bazwaka patienté. Mais jeunesse a kosala mokolo nini.
nango na mboka oyo baza na culture ya jeunesse yango moni nga na adopté culture wana na nango na Congo soko na As TV okutaka ba jeune mutu ba travailler next gen competition ba jeune to na sport pe ya sika o to bengi slap fight eko banana mois octobre yom tozolanda publicité benga na numéro on na WhatsApp o komisa déjà soko ngo participer na compétition to tcheba millions de francs congolais à gagner pe ceinture ezali to landa publicité. Aspect Spirituel Télévision vous présente Yasikana 4 RDC Slide Fight Championship. Pour participer, c'est facile. Ça la vidéo ya 1 minute. Pesa komo na yo, point na yo, HP commune. Au quotidien yango na WhatsApp ya numéro plus 44 74 40 46 69 64. Avec Slide Fight, ba million ya francs congolais et loko pamba. Nansi bolandi publicité ya slap fight oye na Congo siko to kamba invité na biso commando breveté ya Kotakoli ya Kibomango ya Kaseta ya Kanchach oazi formation pa ya ba belge ba israélien ba américain ba français aza penda commando formé soki yemo ka koti penda na Bunagana Tona Zamba akoki ko bomba 1000 M23 yemoko pour la formation aza nango aza anti-terror yake soka koti asasa ba rebelle M23 donc ko bomba bango ou bien soki vivant ou bien kufi mais avant kufa nanu ifa bomata 500 to 1000 M23 toza ko yambena kombo ya Monsieur Fabien Nginungu le dernier garde-corps du maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. Bonsoir, namabota mabino bisika nyoso bozali kolanda biso balande mission question time air de questions tango mituna totuna ka mituna tokoki kotuna bakonzi mboka mituna bao diriger biso ba sportif lolenge nyoso tout question time émission na bino o elekaka lundi mercredi vendredi na 19h et puis rediffusion nango esalamaka lundi mercredi vendredi samedi dimanche na 12h donc soko raté biso na 19h zera biso mercredi na 12h vendredi na 12h to samedi dimanche na 12h mais proprement dit émission elekaka lundi mercredi vendredi na 19h alors to saka be mission air nyon surtout pour na ko éduquer population pour na ko luka développement ya mboka na biso ko comparer ndenge ni mboka oya poto eza ko tambola ndenge nini mboka Congo ezali ko tambola ko lakisa ba konzike ata to sali ba avion te ata to sali ba usine ya armement te mais quand même kini bopeto to ko comparer ngona ya poto parce que kini bopeto ya Congo échoué dans Congo banzela za malamu te courant za malamu te mai eza malamu te toza na carence ya mai ya courant salubrité salité kini bopeto échec sur échec yango moni toza ko comparer aéroport Njili eza lokola aéroport ya Lidl ndenge na loba aéroport za ba international il faut za na ba norme internationale mais aéroport na biso eza penza na ba norme internationalité yango wana lelo na ba question time le peuple gagne toujours le peuple souverain bon comme penza na pembe na ngai bokolo ba oli susu nani oli susu ba yambi nani oto yambi azali moko ya mboka na biso asali makambu ebele na mboka na biso azali kalaka ya mboka na biso fonctionnaire ya l'état yemoko ko expliquer soka azali nani mais nga na benga ka monsieur
Fabien Nginingu. Mbote monsieur Fabien Nginingu. Mbote Michaud Noka. Merci Minginde Fabien Nginingu azali na représenté mais yemoko pa koloba azali le dernier. Azali parmi les derniers gardes-corps ya président Mobutu oyo ba kimaki na président Mobutu tina Maroc azali pe le dernier oyo a monaki jusqu'à tina liwa ya président Mobutu na Maroc azaki na bango na ba mama Bobila Dawa ba Saddam Hussein famille Mobutu nyonso ya azalaki na bango a travaillé na bango ye tokokenene na épisode lokola film lelo ezali premier épisode o tozali na ako expliquer biso ndenga travaillaki na ba famille Mobutu ndenge Mobutu akimaki ndenge Mobutu akufaki nyonso ako expliquer biso ndenge pe Saddam akufaki mais nyonso tokoloba lelo te tokokenene na épisode alors soko lingi olandaka épisode nyonso yeba makambo ya président Maréchal Mobutu le dernier jour du président Maréchal Mobutu okoyeba ngona Fabien Nginingu mais Fabien Nginingu nalingi on se présenter lokola penza ngana yebi ozali soldat commando mais tant va bien rabino na parade so va bien monsieur Fabien Nginingu se présenter ozali nani présenter na ndenge penza bo se présenter na parade militaire. Merci Pichonoka. Et ça m'a mawa. Mais na leli mom qui est tout c'est ça. Boyo kanga très bien congolais. Ngai na botami na pelzet waka. Kolela te commando, kolela te. Za mobile commando kolela te danger. Kolela te. Naebi ozana souci belé, souci surtout mingo ozolela maréchal te mozolela mboka. Naebi ozolela pona mboka. Bazobe ngo ACB gwaka, boyo kanga très bien. Je ne appelle Z. Commando, Fabien Nginingu, nalingi na no se présenter, na kokota na makambu place au botami, to kokota mais na se présenter na musala na fonction na yo, na parade au se présentation ba bengo na généraux, mais c'est Fabien Nginingu se présenter na parade de se présenter comment pa ba Orlando ba yeba yo. Je commence place avant la côte armée. Wana tokoya me présenter na nos nani na grade na yo na armée so ba bengo moi monsieur Fabien Nginingu je suis caporal de l'unité tel commando breveté au pesi ba nini na yo na ndenge za na armée ko ba ba yeba yo. OK juste te ngai ba recruter na deux na lobi ozo comprendre te se présenter na nous na ko yeba tokokota tango ba recruter ki yo nalingo se présenter aux ali nani na armée aux aki nani ne ba benga na parade so ba bengi monsieur Fabien Nginingu se présenter na parade moi je suis caporal intel de l'unité intel commando breveté formé na Kota Koli formé na Kibomango breveté bonalingo se présenter kaka fonction na yo na armée nazalaki premier sergent dans mon grade premier sergent je travaille où? Na DSP, avant c'était brigade spéciale présidentielle. Est-ce que vous avez un mécano na yo? Obosana mécano na yo? Mécano na ngai ezali 233 nazana ngona ba document za wa. 233 660 lettres X. 200 mécano na ye nasi ba généraux bozana Congo général Mbala ba généraux bozana Congo général Christian Chiwewe na pension félicitations mon général au commis ba baxel étoile moko soko ke yozana na JR garde républicain soko fier na ba document o komona mécano ya Fabien Nginingu bandela sous mécano na yo 233 660 lettres X. 233 660 lettres X. Waneza mécano na ye, soki bolobi bo vérifier boromona azalaki nani. Sikoyo Fabien Nginingu ozali commando breveté. Siko to banana nu okotaki na armée ndengeni. Sikoyo lisolo penze bandi siko okotaki na armée ndengeni. Bon ezalaki kokonanga ngai mobulu makasia quartier au frappé
mais quand on a kota armée à la deuxième guerre mondiale il y a des gens soyi yo koma kumu ya mboka ou kota armée les deux choses à Ipsanga de na préféré na Ipsanga que koko na l'idéologie au Ipsanga na botami na PZ Gwaka et puis nazali mwana ya Congo collectivité na ngazali Bili localité na ngazali Nguruche zone na ngazali Bosobolo ngazi véritable Congolais région Équateur ils ont large mais na botami na kata PZ Gwaka na bi koloba Gwaka très bien Kimbanza comme mécanique ko déborder ni gauche ni droite même Kingombe son meki nazana yo donc monsieur Fabien Giningu commando breveté alobaka Kingwaka alobaka Kingombe Kimbuzo alobaka te na yebi Kimbuzo na ba masala ba mazimba na ba tebele merci batunanga merci mingi okotaki na armée ndenge nini bandaki ndenge okota na armée parce que na mona keno makame banaki déjà il fallait contre 1982 tu as petit na galiki nanga habité petit keno kota la mer quoi via tikibiso keno kota la mer ngamona okene le kwa koka la kinga bwa keninga so tikana kenda me yo tikana ndelo ko kusenga na kena armée na Bili bazubiso na 1982 to bandi entraînement botina na salika tuna zo saliki nga peme na mer comme pétail bâti ndelo ko tinanga na longwe Bili directement Guadolite ba recruter bino na Bili ba recruter biso premier tour mais na zoxi d'abord les kilanga oui parce que na ngeto zanga lesika moti yo moko tikali na Bili ouais na tina Bili après na tiki na Bili bosaki combien de temps na formation to sali ezalaka ba kokima mbangu banini to kima mbangu ba entraînement ka kokima mbangu OK après na Bili ba memi bino na Guadolite te ba memi biso te ngai moko a personne parce que na mona keno na Bili ba ko voit les kenai déjà parce que na ngeka leki na zonga avant la première maman nanga nde ele ko tininga keno na Kim Sapeti ngamona kenda de la longue directement à Jika directement 120 km na Guado na Kiti Guado et aux cousins nanga le travail ngana yi na mona ka bo ba recrutement na 85 mais na Bili azaki musala soldat te pour vi recruter me bandi na Guado bazo recruter yo mais formation ça wana te parce que yo moko il faut qu'il y ait une formation te ba ko joyeux et puis batindi bino place pour la formation ce n'est pas dit que nous bazuwana base za wana te base à côté mususu OK ça va au komi na Guadolite wana no baba ni ko recruter batute ba ko na mocho ba ni ko recruter batu na 85 OK na biki no ele ko mano luka yango ifuna kenda ila kiko c'est cri na mi komisi komonanga komona za ngini kosenga Fabien na ko bango awa na kata Angleterre parce que ça c'est mon premier maître à l'école primaire d'après ça comme ma famille camarade de papa langa mais comme on a armée zali nginingu kosenga numéro mécanique zali 233 660 lettres X Nassir Christian mon général Christian Tiwe félicitations Matigrad numéro matricule 233 360X. Soka keko fuya kuna na garde républicaine na DSP to général Mbala Boromona aza ko constater apesi mekanone po ba soda ya lokuta pe bazalaka. Okoti sikoyo na recrutement na koti na recrutement to bali ko kimamba na Guadolite to tsa batu. Katale avion Katale nde Jibiso. Vers 19h. Ça dit 4h du temps avion Katale to kita Kinshasa. To komi na Kibomango na Air Nini. Je passe 22h30. J'étais à l'âge de 19 ans. À l'âge de 19 ans, on a Guadolite, vous savez combien de temps? Tout ça, il y a à peu près un mois. Koki mamba kubaye banane baota makolo bishuba mekayo ba mesurer poids na yo batala yo bata makolo so za inapte parce que makolo plat ba ko zoyo te. OK? Allez, siko bokomi na 21 bokomi Kinshasa na Kibomango. To zibazi biso la mituka. Ekena. Kibomango to koti nzela, wana ezali centre moko professionnel. Kibomango. Ouais.
banani baza formé kuna na Kibomango bokutaki ngai ta la komi na Kibomango le premier maître c'est sont des juifs ba israélien on a joué pisango Christian yo kanga très bien Christian Chiwe mo général qu'on négligeait batonati ba israélien ouais ce sont des véritables professionnels militaires premier bataillon il y a DSP pour comme ma division bango bakei jusqu'au deuxième division il y a DSP ok non ce n'est pas DSP deuxième division mon bout à format qui se parle là qui non au moni tango ya Kamayo la tamba bouma qui bandé mon bout à instaurer deuxième bataillon commando pour na Kamayo la souci la moutunaye un et ça qui tango fait qui c'est que d'abord qui déjà trouble en 2002 premier bataillon parabakei parce qu'il n'a qu'à cette armée biso qui deuxième bataillon paracommando ba formé biso na 1985 to silisika kawana na Kibomango to sali une année na Kibomango oui na 86 to na 7 ans donc tango sisi une année na Kibomango formation na ba israélien ba memi bino sur na 7 il faut que formation français to sali training na bango ti to parachute biso tout aux zongi. Donc ndengo zali ono sauter na parachute. Bien sûr. Nazana brevet nanga malgré na kima etikala tuna kanchach. Je m'assure et puis je dis la vérité. Mais si on va brevet na etikala na kanchach on retrouve on le sous-sous. Na ko zango ndeli il faut que na primbati. Il y a Belgique et puis il y a France pour ba mislanga original brevet nanga. Ok, merci. Si vous avez 7 ans, combien de temps? Tu as 3 mois dans 7 ans, entraînement et puis tu parachuté. Tu as brevet pour appeler ça yo dans ma boko, ils ont ma cambo. Pour l'année? C'était Rokimat. Rokimat, il y a une formation. Parce que il y a contre l'armée, il y a des Français, bateau, ça Congo, ça Afrique, mon gars. On se comprend. On est comme un mercenaire. Mercenaire, c'est ça. Donc, il n'y a pas de personne qui passe. Et ça passe, il faut ça, il faut ça à peu près 4-6 mois pour baser le giron. Après 4-6 mois, je suis sous ma brevet. On a Kibomango, on a Kibomango. On est sous 6 mois à Kibomango. Tu as 6 mois à Kibomango, na 87. Tu as mis Kibomango. Ok. Tu as qu'est-ce que Kotakoli. Nasi bozolanda alongwaki na mboka na ye akei Gbadolite bazui avion ememi bango na Gbadolite basali 1 mois ya recrutement ememi bango na Kibomango bazui formation na ba israélien na Kibomango basali une année na Kibomango bake na 7 bosaki 2 mois 3 mois 3 mois na 7 ba parachuté pour kuna zali centre d'entraînement des troupes aéroportées après bazongi susu na Kibomango bosali 6 mois non. Un mois belé directement Sekodo. Donc il y a Kibomango, tant balonga Kibomango, bakei Sekodo, kuna babenga Sekodo, basoda ezali kotakoli basoda belé bazana lelo na FARDC. En tout cas mingi bakoti FARDC formation penza, eza penza malamte, bakenda ba Sekodo te, bamsu balati ba peta kolata ba infiltré. Allez bokebo bozongi sous kotakoli. Dans toke Sekodo eza wapi? Na Kotakoli. Kotakoli eza wapi na mboka Équateur. L'Équateur na province ni na village ni pardon. Qu'il faut bana kini na mission to lingara clair, to lingara batu ba yeba commando. To lingara batu ba yeba. Mais c'est baby déjà te. Te na tango wana skoyo ezaki na Gbadolite na Lisala na Bumba Sekodo eza wapi? Sekodo ezali entre Bumba na Gbadolite eza la katikati. Kotakoli. Place wana. Eza mabanga na mabanga. Yo tala maboko langa te maboko langa yango, ok? Yo tala yango très bien. Eza la kanje nini. Parce que yo po mata mabanga il faut maboko no oyo po simba o mata. Sauf occupé so bambali okufi. Donc mabanga na Kotakoli ozo mata so okufi. Mais eza to zako ka ke mutso ake Kotakoli azui beret vert. Ezalaki beret vert
ya kanyaka te bapesi yo kaka boye te ndenge tokomi bamosusu bakomi bacolonel bagénéraux azwa même formation tozomata na mabanga okwei okufi mission je m'assure, ok? Commandant na Sekodo comme on est Dumont, c'est un Belge. Okay? Dumont belge. Ouais, Dumont, comme on est en Dumont. On a le bas, je passe tu as zo kana. Comme on commandant na Dumont na 87, 86 1087. Poto zonga. Na zala makabebe na webisa yo. Zela na seta na kibomango ezalaki ba israélien. Na seta bozu formation parachutiste na ba français. Na Sekodo na Kotakol les ba belge. Ba belge. OK, continuez. Alors na Sekodo tu as 12 manguiers. Na 12 manguiers wana il faut y ba place ni okotambola. Ba mettre ba tout sur na bilo mekate obima libana te. OK? Un véritable commando, il faut vivre vie. Bino ba Congolais bon mona baso ngala la ta débrailler te être véritable soldat à l'attaque bien occupé et puis c'est inatolo na ko laksa bino ma kambe ba photo langa lelo Michel Balo Lukana okimaye a luki lo makamba oyoka yanga donc il y a ba vérité il faut la penser la bino ba ndekola ba Congolais ozana Sekodo na beti 3 mois na Sekodo na du cheville Ozion na ndengeni saute de nuit bâtiment to pumba na butu eza na saute musu na kata libulu obima il faut yeba obi pourquoi na sapato pourquoi ah oyebi angote na yebitenga na koyeba ndengeni ah OK eza na ba sapato oyo keno oyo zo beta mirboe o sauter o simbi obimi mais moto ezali na kata libulu siko soko rato ko na moto o ko na moto zikiti okufi ah oui ba sauver ote ba ko sauver mais o so zikiti ya mako on appelle carrière militaire ici ah oui donc ça oza fainéant tu vas écarter yo donc ce qui peut na mabanga na ndengolo bina ba mabanga ozoko komata te soko okwei okufi wana na Kotakol oui donc ndé tozako yoka ba beret vert wana yango na kato mukena zaki na Kisasa soko lati beret vert okutani na mutakenda Kotakol fa longolongo atuna zi beret vert wana wapi pourquoi l'on seka oseka nini loba bana kimba Hollande oyebi keno bisena ba seta ne bazana toyebi keno bango baza ba parachute France bango baza ba beret rouge ouais ba beret rouge mais yo ko la ta beret wana te parce que il passe wana te sur la beret vert hein nabi ko sur la mulka galo ah on a ti beret vert oza parachute ya français OK mais yo la ti beret ndenge nini OK là c'est que non OK longola il faut la longolo yango parce que oza o mérité yango te OK o mérité yango te parce que tu ne connaissais pas les souffrances des commandos Michel Ozama kamibela motema nanga okoloba toza na épisode belé azali le dernier garde de corps ya maréchal Mobutu oyo azalaki na maréchal Mobutu tina suka eliwa na ye oto ya milelo na Sekodo sali combien de temps na sali 3 mois na Sekodo après et puis tozi brevet na babombi yango mutazaki commandant na pse commandant Ndoma OK Ndoma congolais mais pour la banda penza formation c'est un moluba OK comme les ali colonel je pense c'est quoi après wana colonel Muluba na Kotakoli que wana base militaire na bani nango na Kibomango boza kolanda bien Mobutu azalaki tribaliste te oui donc commando instructeur na Kibomango azalaki Muluba mutu akasai botala Mobutu azalaki papa zela Mobutu azalaki mutu ya unité Mobutu azalaki tribaliste te po bato bazako kaita Kibomango eza mini bangala mais lelo la tsa bango instructeur no liboso azalaki na Moluba kombo na yo bosani ngoi kombo ni ngoi na akufa ndako ne peza kika pembe na Kanchachi oyo tango yo uti na Équateur oye ye instructeur na yo na Kibomango Moluba merci mingi mais tozongi tosepeli parce que Mobutu que son âme repose en paix azaki tribaliste te Mobutu azaki na ba ministre na Baluba ya ba Congo ya ba Swahili bikolo nyonso tout ba maître Nimi tout ça nana tosuki place à Kotakol aussi si formation dans la si formation tozongi Kibomango tozongi Kibomango ouais parce que ce n'est pas dit que non besoin de Kotakol tout ça ba soda Mobutu te non
ezali pour la République, ok? Tout à la que non, bon, basali non, binon de Bosana, besoin qu'il y a DSP. Oh, nous sommes surpris. Donc, c'est ça que non, au Panza Bisso, parce qu'il y a tout un bataillon. Ok? Bataillon, c'est à peu près combien de personnes? Bataillon, c'est 1500 personnes. Bataillon, c'est 1500 personnes. Bon, brigade. Brigade des alliés, brigade, bataillon, c'est 1000. Brigade, c'est 1500 personnes, ok? Bataillon, c'est plus que nous double fois na 3000. Ok, merci. Min continue bozongi na Kibomango. Après Kotakoli. Ouais, tozongi Kinshasa, to komi na Kibomango, bazibiso, to ke Kanchachi. Na Kanchachi, bo souvenir eloko moko boye na 87. Conférence souveraine. Ça m'a scellé. Biso muto cadre yango tindenge si. Quand on est retourne à Bisso, 4 mois que à 20 mains, Bisso est actionnaire. Bon, on a la télévision. Parce que ce commando a outil secodo, ba meka kaye, na ba pem, so ba ndenye ni. Comme mécanisme ni, en tout cas il faut fungola. Bon, commando a outil secodo, ba meka na ba pem, ba bunda, ba beta na masas to ndenge. Parce que pem, à mon commando que non a outil secodo a da faible parce que PEM, c'est police militaire. Police militaire. Il faut amener cabinot. Ce qui a solo, vous avez bien formé. C'est comme ça. Quand vous avez la carte dans 20 mains, Simbika Moutouana, si vous libérez Moutouana. PEM, ou ya Kankokolo. Kangi ko seko do na bino moko. Na 20 mains. Na 20 mains. On le comme stade ni nango. Stade Tata Raphaël. Ouais. Na 20 mains, Simbié. Toyeka katoyeb c'est que non libérer Moutouana siko parce que comme na makamuzo lo siko. Batiteti. To zone kama mkebo corde bano touré rouge bano touré. Na kate stade cela ko c'est le so mission zakina date on na ipsango. Na 20 il faut pas luka film on bati yango. To pandi to libérer masse na biso la benda to bima bo bam mayele nani mayele yo. Général Mayele. Ouais. Voilà qui dit na sarme. Biso to yeba ki ti. Webi Mayele ti. Ah, biso za kunati. Azif koko na frappe. Bo beti Général Mayele na stu. Bo yeba ki ate po bo uti seko do. Tu za kunati. Esprit Kotako. Azif frappe ne biso na benda to kei. Ba ti sarma mu baba ti mitka. Ko ba za moko na biso zéro. Tolongo ban. Lokola botaka ki Général Mayele ya zaki commandant Sarma. Asa bengi déjà partout. Sarma sko bazo lukabino. Kacha ci déjà baza kuna formé donc partout c'est amu baza formé. Fuba lukabiso partout botu de Kinshasa. Baza ki mutu moko te. Mutu moko te. On a loba nazo loba yango na 87 date. Bino boyebi yango. Bo luka yango komona archive yango. Soldat za muta salité te. Mutu soldat za muta contrôle. Gradé d'élite na yo. Na compagnie na yo to bali d'abord na bali ko tanga ba kombo na kata Platon pour comprendre que nous sommes militaires bien formés. Tu as un adjudant commandant Platon, OK? Tu as un lieutenant commandant Platon, OK? 2 personnes. Tu as 3 sergents, 3 sections de 12 personnes. Sergent a dans la section 3 moko. Caporal a dans la 4, a dans la 3 sections à 4. Et puis deuxième section c'est la même chose et puis troisième section, basant les mêmes choses. Maintenant, le lieutenant commandant Platon, adjudant commandant Platon, tu as 3 sergents dirigeant la section. Caporo basant la 4. Ça fait combien? 32 personnes. Na Platon, sur le bataillon, jusqu'aux 32 personnes et puis jusqu'aux compagnies. Ça fait combien? Jusqu'au bataillon, ça fait combien? Platon, ça fait combien? Compagnie, ça fait combien? Ok? Et là, on a le bango. Nous avons ce sœur, bande de Congolais. On a besoin de mouta au jok, na au jok ti. Na vela Angleterre na ba un mouté. Je remercie, na zo respecter ngamoko. Mais ils ont beaucoup kalangati, beaucoup kalangande Congo. Ce bon dimanga là on a le bango. Tous à la unis. Tous les militaires
ou bazola nanga lili so bobi olanda ba politicien nazaka libanda ba politicien nayebi que non mission za politicien mais nga contre et puis nazaka libanda nayi mais le là le bango lina c'est dessin na bino bolongwa na milliers ba politiciens bo garder peuple nde bango ba futaka bino parce que mbongo la bango taxe nde futa bino pour ba former yo. Merci mingi to comme na place wana na moni okomi na kanchachi si on a kanchachi bo affecté bino après na kanchachi bo salaki nini et se retrouva ki ndenge nini okoma na ceinture ya maréchal Mobutu et là on a ballon zila avant to koma no zana on a ba photo est-ce que ba photo ya Sekodo ya to koma ba photo ya maréchal mais ya Sekodo oya yo ba photo attaque militaire photo na zana ngo ebele ya Sekodo imisa no ba photo ye nango nanu oyo ye nango nasi na kobendela bino ngo na kozume yango oyo okola ba aboza banana omona ba commando ebele awa eza vena casino azana vie akufa na Braza o masalanga walito akufa te aza vie azana Congo o ezanga o eza banga to akoma passer azana Angleterre a boyebi donc commando ma koma pasteur ouais donc oyo akufa ouais oyo azana Congo ouais oyo yo nga oyo banga to akoma pasteur donc ba commando penza bino yo ouais en tout cas ezomona na penza ke na ba bango pe bakenda kotakoli tala cela je pense la personne nini beremo comme la mutumobo to pesa ngati ngai te je pense que nous acquis nani bona yende fanati na tile bere vert so yaza tilo soda azali merci to kei ba affecté bino na kancha ba photo mso ezali ya na ona mso munene ko ya sima ya munene non to komite ya mikeza te ya muke na ezali meza siko blomos awo ye na nini oyeka na des photos photo mso na kati awa wana eza ya nini fungola to mona mais oyebi ka ozalaki santé par rapport à mikili petit ndenge ni mikili santé kei boye awa oza na poto mboka bambala banini c'est Mobutu azala okipe bino eleki munene e Sokoto aya na badossier kolakisa mpenza kazalaki mpenza commando breveté awa eza nini oyo bakomi Mobutu Manda eza nini République disait au carte mandat passeport na ye passeport à Manda tokokoma makambo Manda sima nayebi kozana biloko ba Manda ya ba Saddam Hussein nalingi nanu ya yo moko nanu en tout cas yaza pena mutoyo ya suka amonaki ndenge maréchal Mobutu akomaki na suka zokufa na Maroc avandaki na maréchal Mobutu aidaki maréchal Mobutu ndenge zaka mutu nyonso na feni azaka na ba difficulté kosukola maréchal Mobutu kolatisa maréchal Mobutu elamba na hôpital na malola c'était ozakola tsete wala kosi ok alors bien azakola tsete wana na kosi mais ndenge tokaka masolo mais lokola ye moko azali na masolo bato babeteka lokuta tokoyoka ngo amebalo tanga eloko nzana ezani bakomi laisser passer provisoire Guinée mukosenga royaume du Maroc oyo bapesaki tokokoma na okomisa no ba document te bomba no ba document bon na moni to oza tokokoma ba document mais yo lobi olatia mengana okali solo ke pas petit na yo moko vie wana mutu azala ko latia Mobutu bilamba na hôpital yo ngona na hôpital ça pitchen ti nga na tiko latia Mobutu babia za ko latia pampers il faut ma solo OK Mobutu ba docteur oyo bazola saye bilamba ce n'est pas moi mais tango Mobutu akufi ngai na ke ovandilande liwane na kata morgue ko banda bon tiens tokoma tokomi na Mobutu toza nanu na yo kaka siko tomba affecté bino na kanchachi expliquer na kanchachi mais ozo kata katanga fona koma d'abord d'abord na kanchachi na koma Maroc ok ça va toke na kanchachi ba affecté bino na kanchachi tato komi na kanchachi en tout cas bolimbisa po azala makambo ebele aina ba dossier mais nazo kenene eza mission épisode o eza premier épisode elboso ezali
azobeta nanu histoire nenga bandaki nenga kotaki na armée auti na mboka na bango ke Gbadolite asali 3 mois na Gbadolite asali inane na Kibomango 3 mois na Seta azongi na Kibomango 3 mois après ke Kotakol asali 3 mois bazongi susu Kibomango ndenga lobi instructeur na bango azalaki Muluba ngoi colonel sikoyo na Kanchachi siko continuer le solo tala komi na Kanchachi ba pesi subanga tant makambo ya une conférence nationale et puis watu comme déjà na kacha premier bataillon na deuxième bataillon paracommando OK qui a 2 bataillons na Kanchachi parce que les acquis d'abord brigade spéciale présidentielle ouais DSP brigade qui BSP ezali brigade spéciale OK présidentielle tant au biso to côté siko avant que na se ko nde kombi DSP division spéciale présidentielle. Et là, on a changé combo. Parce que tu as déjà premier bataillon, on a deuxième bataillon, comme déjà division déjà. Ah, il y a un changé. Ok, il fallait qu'on donc bataillon, ils ont nombre de division. Donc division, l'équipe bataillon est belé. Michel Yokanga très bien. Ok, merci. 1500 bataillons, on a deuxième bataillon, et ça dit combien? 3000. 3000. Bataillon, nous sommes formés déjà. Ce n'est pas dit que nous avons kaka bana Équateur, mon Swahili, mon Luba, tout ça. Donc, il y a une Équateur, mon but à une Équateur, à une Kassai, à une Lubumbashi, à une Bakongo, il y a une unité armée. Ouais. Il y a une formation. Oui. Donc, il y a une Kibomango. Oui. Il y a Équateur, il y a Kassai, il y a Lubumbashi, il y a Bakongo. Bandundu. Mais na quoi explique quoi? Ok, explique. Ouaza Ngombe, Ouaza Mungwandi, Ngana Zamono, Ouaza Mungwandi. Ok. 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 C'est la Bible sur le Biomso Kamango. Continuez dans nos bibisa sima. Tous un épisode des Amoulay. Na Kanchachi, ba fektem na Kanchachi. Quand tu commis na Kanchachi. Ok, merci. Tu commis na Kanchachi. Tu sali nina souverain à Sélé. Tu sali. Je pense que c'est bien. Conférence souveraine. Ouais, en 1987, je pense, Minango, on s'est dégâts avant Yango, avant tout ça, dégâts na stade. Tant que Sili, Siko, Bissot Zong Siko. Tobani Mbangwa, oh, déjà, américain, déjà, si ba formant ba anti-terror. Oh, bien, ba on keno ba ranger, donc, comme ranger na Bossanango, exactement ba anti-terror. Ok? Bah former les Congolais. Bah si bah former déjà. Et après, tout le monde sur nous, comme on est en Guadeloupe, le bango tu vois au Kanga, à Luka permanent ça qui n'est pas américain, à tout le nous. Nous Tazanan. Az américain. Nous comme on est en Guadeloupe. De base Zubiso. Soit azoti na message azolobe la général mais nazo mo nazo benga tuer benga ka mo général. C'est ce qui na lobby. Je lui respecte. Ok, merci. Okay. C'est mon général. Ok, merci. Mon général Chiwebe. Au va na kata kancha Chiwana. Kenda na quand il y a Punda qui t'a na C. Place école primaire des alliés. Oui, la place dit ba anti-terror ba no vanda. On a eu ça que c'est clair. Parce que ba no vanda ngwa. Je suis formé par les Américains. Comme on a eu note. Donc, il y a quand tu vas former une sous barrage. Former barrage, c'est un anti-terror. Donc, il faut poser une formation. Donc, il y a un Mobutu à Chambon et Belén armée. Mais ça, c'est une négligence totale. Yanini. Parce que il y a un ce président actuel Azali, il faut une idéologie à travailler. Donc le président Félix Tshisekedi, en tout cas, pour 6 à guerre, il y a M23, il faut une idéologie. Il y a président Mobutu, à chaque mbongo belé armée. Donc les Belges vont former, les Israéliens vont former, les Français vont former. Si on va former un anti-terror, après vous savez combien de temps pour la formation anti-terror? Quand tu as la formation anti-terror, c'était à peu près 6 mois. Ok? Première promotion, déjà, en 1986. C'était en 1987. Bah, vous avez les 12 salopards, tu as 12 ans, si tu n'es compagnie, pour pas joyeux côté. Donc, 12 cas, vous avez comme anti-terror. Donc, vous avez 1500, 3000, mais 12 personnes pour pas joyeux, c'est une chose.
mission na ko la sur le moment la caméra oko zo sa caméra mo mke na sima te o laxa sima soko sisi on a o laxa démonstration ngo laxa démonstration oui po ba joyau te bon ako laxa démonstration soka sisi ba ko la émission bo mona démonstration soka sisi po ba zo loba po so to kati sko to le verset to sala ngo sima po na ba joyau wala to ko kenango la deuxième émission OK po na ba te o laxa ngo na émission fo ba mona po ba joyau o laxa il faut ba yeba yo force nos anango et un système pompage et puis abdominaux et un système au conseil là comme ko boy batala yo so koya so monique non mutoa kene ko pour na base yo tango yo kene obeta boki ba ça la test ta ba sali lo mo bozo sala kizungu ba yote kene kuna ozo pas base yo comme 12 personnes les 12 salopards ba bandi na biso na pa tout ça intégré la première promotion tout ça qui n'ont battu ce sont les Américains OK pour nani ce qui problème moko ils allaient à carte Afrique biso token des abisso donc parce que 12 personnes d'Amérique non deuxième promotion 12 personnes première promotion pays à la 12 personnes non bah il plus de une compagnie 100 et quelques personnes. 5 quelques personnes, bien parce qu'il y aura 12. 12, on a qui deuxième promotion. Il faut pas d'accord à battre deuxième par la commando, il faut pas battre bien bailler babango. Je sais pas. Donc nous allons awa, nous allons au vandi awa, nous allons former les Israéliens, nous allons former les Français, nous allons former les Belges, nous allons former les Américains. Nous allons brevet tout. Donc nous allons en tout cas, président Félix, il faut un jour au l'appel, les soldats sont formés dans poto. Ils sont quand même mayelo bazwaki. Azali na ba brevet sont formés commando israélien na Kibomango. Azali formé commando français, parachutiste français na Seta. Azali formé commando na Kotakoli belge et puis Azali formé anti-terror na ba américain. Continuez. Tant que c'est une formation américaine. Tant que c'est les Américains, après les Américains, il faut que garde corps, formation bandit. Vous êtes sous formation comme garde corps. Bien sûr. Donc garde corps les arrêtés comme tout le monde vimba, comme garde corps na yo. Expliquez-nous. Muta vimba boite c'est national la. Tiens, net na armée le l'autre comme mona, ba garde corps ba comme la bango kaka, mutumo ba jouer garde corps mais yo expliquer aussi ma formation après. Il faut à la professionnel pour y ba keno qui garde cause andini parce que pas ya président n'a pas na yo. OK? Expliquez-nous, expliquez. Parce que président Tambola boye. Aïe 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 aïe. Pananga na président Tambola ndenge moko. Voilà qui ça, voilà qui ça. Que nos présidents à droite, il y a gauche, non. Et ça, garde corps, il faut que la président boit qui droite, il n'y a pas droite. Président boit qui gauche, il n'y a pas gauche. En tout cas, on relaxe après monsieur Lengi bana kini question time to ba na bino ke to ko la bino makambo oyo be mission nyonso ça makana na Congo. Be mission dimanche ya musique et ça be mission mo ça na divertissement mais et ça ko contribuer pendant na mboka te parce que et ça be mission mo ko ndengwa be mission belezo ça ma ba débat politique et ça be mission ba ko kumisa na bango ba ba fanatique ya ba konzi mais be mission kitoko yango yebisa muninga on a eu question time te yebisa azo raté émission ya commandant de bord depuis na botama na yoka penza ke muto azu ba formation 4 akiko so 5e formation ya garde corps allez bazu bino continuer na formation alors quand tu sali formation à garde corps wana na 5 brevet no mona na za banan ba pesi bino formation garde corps ba américain so pesi bino ndenga okengela mokonzi bien sûr expliquez kuna bazu combien de personnes tous izaki biso tout parce que pour garder le président, ce n'est pas une chose facile hein, parce qu'il faut un contrôle de Tambola, Mokonda Tambola, et puis il faut ce n'est pas dit que l'autre la présidente c'est ça. Ça c'est la garde du corps professionnel. Bien sûr. Ce qu'on a place, c'est au TK, au Sanin, au Longo président, au Timaboko, pour ça, donc, au Tindi président Pemene. On dit président Ningazana. Ce
soki nda tia makolobo soki moindre na kolonga na double pas pe ngala la likolo so masa si zonenga mais na bixai en tout cas émission lengi boza koyoka ki garde de corps nde bakengelaka mokonzi oyo lelo bagarde de corps akomo keno melane masanga na bar azolakisa ne bambongo donc soki président bwaki pa moko yo po bwaki pa moko oui. Président bwaki à droite yo po bwaki à droite oui. donc nde maréchal Mobutu azako tambola so c'est comme ça soki bwaki droite yo po bwaki droite ouais. donc ndengo azako kengela maréchal soko moni faut pas obeti double obeti pena maréchal double soki c'est na moni keno faut pas obeti maréchal keno arme ngozo bima azana double akiti masasa mais nazana likolo na et puis masasa inde zwanga loba na formation bosaki combien de temps pour comme garde le corps la sali 3 mois la formation ya garde du corps donc garde le corps ba koma ngo tende to mona kake zwelanga ndeko na okomi mukonzi obi zwelanga ndeko na ngamo ko ekolo na nga aya ko kengelanga non ce n'est pas ça tenana kishasa lelo koma bongo abengi ka général amuli zwelanga policier moko abengi général ya mbala tindelanga ba soda moko ekolo na nga ba ko kengelanga tabengi mon général Christian félicitations Mathieu Toile moko abengi Christian tindelanga yi ba garde républicaine donc on les a peine pour sa formation oui pourquoi la bête maboko na pour la général Chiwewe obetele maboko pourquoi abeti combien d'années 3 ans parce que tu montes un gratuit avec une action pourquoi le kotabatu voter une année au pessimutu non atana eloko azu peut-être ça ezaline eloko saliango parce que garder président pendant 3 ans il faut mériter yango. Donc, ndenge bomoni Christian Chiwewe mon général topé sombote commando ya za penda commando formal obi tango balatisi babakiseli Christian Chiwewe étoile moko américain parce que akengeli président Félix pendant 3 ans et demi 3 ans et demi akengeli président eza eloko facilité félicitations continuez tant aux formation formation après nalingi siko beta penda lisolo ti okene ko koma garde corps Mobutu ezandengeni tango sisi formation wana to sisi formation ya garde du corps surtout comme tambola siko bisona yi erions tout partout beaucoup tambola nana na Mobutu partout tenangi no batango sisi formation affectation à la kindeni okoma kindeni okoma ezali boyo kanga très bien OK na kata 2SP tozana bataillon nyos tout régiment nini tout c'est on appelle c'est la division présidentielle plus de 3000 hommes ouais alors batuanda soki Mobutu tambola batana tout bazar tout autour na quoi expliquer aux habilement secrètement OK on va expliquer té et ça le mot secret pour ça les gens ont dévoiler nini secret militaire non donc ezandenge Mobutu azako tambola ko ikolobaté parce que azana batulo tout bazana eza secret nyonso bakoloba na TVT na koloba na TVT parce que azotambola batu tout nom ezala mungwandi ngwaka nani mbusa muluba swahili nani tout na katia DSP eza mais docteur na ye ti akota mabelelo azali nani azanani docteur Mobutu azaki écolonie ala swahili azam swahili ngana lingi continuer tango sisi formation on se retrouver ndenge comme garde corps Mobutu pour ba bien ça facilité comme garde corps président de la facilité la ça surtout na tango Mobutu obenge nkoi le maréchal na lobby boy pour devient garde corps de Mobutu ce n'est pas une magie mais c'est ton effort aux autres travailler bolingo na yo alors tant aux autres travailler tant aussi formation alors première ceinture à Mobutu ezalini ba ben garde républicain OK deuxième ceinture ezali biso bataillon dragon o ba américain ba former biso parce que la première ceinture ezali garde républicain deuxième bataillon ezali biso deuxième ceinture voilà comme mekanayote bino dragon ouais dragon troisième ceinture ezali ba parastis ba para OK ce qu'on traverse bango au comika côté na biso ce qu'on peut comme la troisième ceinture au côté parce que deuxième ceinture au ko suka na makambo mona mona pardon lim sangala parce que la comme la méchant te koza méchanté si c'est ce que tango ngana ngisko beta histoire tango sisi formation qui garde corps et comment qui ndenge ni oza l'affecter affecter qui bino combien bokene na famille présidentielle ko kenga la maréchal OK merci tango
formation esili nga natikala nga na vana nga na kati ya bataillon na Kachach j'ai à ma maison là et puis nazalaki na ndako na nga et puis na Kachach. OK, je pense que non tu vois bien on na tanga au kanga première parade premier mission monal le bango passé dans mon secret, OK? OK, ça va problème te passer quand sur bin saké. Le bango te parce que j'ai dévoilé Kachach, OK? Te le caméra parce que na wana naza d'accord nga pe na kolinga te parce que ezali to zionde obeta histoire ya maréchal Mobutu. Okoma kindenge nini na ba affecté ovani no na Kachach koma kindeni po tozo que première partie tozo que na ko chiter ndengo kota kina et pas maréchal Mobutu comme Makuna. Ouais, dans la commune. On va nous na Kachach. On va na Kachach et puis c'était une journée et puis tel moto que nga derrière brevet nga obosani na c'est na 5 brevets. Te kasi brevet liboso ozwi ngona. Tout wana et puis na zaka maître arme. Je suis un breveté armérien. Breveté armérien zani n'expliquer banakine. Armérien zanini ce qui arme ya soda et koufi. Ngala ko réparer yango nazana brevet nango itika tu na Kachach place tiwe azali na ba Rwanda ba liba ba brevet nanga tout c'était là aluka ba archive et pas ba américain aluka comme la ngini ko senga akozo yango na matricule na opesa oui na pesa ki aluka yango on a zolo ba vérité et puis commandant nanga bataillon yo tu n'as pas musiko à second na ye opportunité. Avant, tu me poses la question, il faut te demander commandant bataillon et puis la seconde. Le commandant bataillon na Kachach. Commandant bataillon na Kachach à la na Kata Dragon, d'abord la deuxième la deuxième bataillon, comme on a eu Ekoya Kalamito bien mingi Guguni Wade. So taille comme on a des c'est méchant. Ah mon wandi, OK? Yami bali na nani comme on est allé Yalanda Yagbo, Azali Mbanza. Second. Non, commandant bataillon. À second, on a commandé Louyeye. Azali, au Congo. À Mélissa Manda, ban soubelo la Lubango. Commandant second, na Kachach, comme on a Louyeye, Azam Congo. Non, na bataillon Dragon, ce n'est pas Nzimbi Azali. Commandant division, OK? Na na bataillon nanga. Na bataillon Dragon, commandant second Azam Congo. À Mélissa, et pour expliquer. Commandant bataillon. Combo naye Yalanda Yago Azali vivant. OK. A second naye Louyeye. Azasi ko na kankulu. Maître ya sportif ngale face to songa na téléphone wala ko saka na IT. Mukongo lo mole ko mungala. OK, na sol ba vérité. Na ebezo ko saté. Na lo ba vérité parce que so bo titembe ce qui mon général. Bon, olobi ke Amelisa ki manda masuba. Amelisa manda masuba. E banda ndenge ni amaisa mona président. Mais yo saka yo sala mutona. E bandi na amaisa mona ezali solongo te mais Amelisa manda. Comment y a que no Amelisa mona président de la beta ka mo muke beta solongo. Ya mettre kuna yo oye écrire ça. Il faut que soda ke toilette. Asumbi na kata toilette. Botuni na sumbaki ngaite. OK. Merci commandant. OK. Allez, dis batabo yawa. Botia mon sapina bino ni no botia mon ngala lia ni. Au moni pourquoi ce doit être très méchant. Même yo chokoto oza ndekunanga. Obomi mutu batera bomona bomayo. Ce doit la confiance. Donc dengo zabo yo penza soko zui M23 obikate. Soko zongi lelo penza président Félix Abengi sho kitakuna na este. Na moni penza soko zui kando za nango penza M23 obikate po même ngaku tunana na civil na za na kanda ba M23. Hein? Mona zabo. Il fallait la tenir mais boto na tima kolanga. Tembala simola ta tenir. Mbasi mola ta tenir. Bon expliquer na nous soki na komi na mechabo moninga. So na komi na Kinshasa wana. Nga elo kwa libiso senga na bo est. Parce que na musala nga. Ba biloko bo sala wana. Eza biloko moko. Bon, tu as une politique, continue la politique, continue l'armée. Bon, l'armée, si tu as une place, tant que si formation à garde, on a besoin d'armer rien peu. Bref, nous sommes armés. Américain. Pendant combien de mois? Dans 6 mois là-bas. 6 mois pour nous voyons l'armée fonctionnement, tout.
na bien. OK, tant on fabriquer même armes. On fabriquer armes. Bien sûr. Ce qui usine valent pour la ça arme ngai no ça. So ibatinyo na Chanimetel. Président Félix abengi so ya ko aider Congo au fabriquer ba armes. Na ko sala yango. J'ai une chose dans ma tête. Merci mingi. Mobutu a formé Tchaki Mbongo. Tozo kene presque na suka ya première émission na biso. Émission oyo soko lingo tala continuité nango. Il faut landaka question time na 19h po mukolo na Rolex deuxième émission na ye e banité po aza mutu oyo asala kaza na famille donc pona zoyer ngana yeza difficile. Tango longwana po il faut to sukisa ningo kotaki bazwa ki bino ne obe comment ko vana na Kanchach tango sisi formation arrangée anti-terror comme vana na Kanchach on se retrouve ki ndenge nini na unité Dragon ya deuxième ceinture à Mobutu. Bon, il y a un expliqué déjà. Tu expliques que tu vas former. Bah former sur déjà. Nangina yeba ba benga ki on a téléphone. Tu vas soit ki bino to. C'est qui va nous envoyer là, c'est qui? C'est lui-même, c'est la présidente de la République. Après si on n'est pas en Zimbi. Alobini. Alobi que non la moni bataille, on est fou à tout. Premier j'ai bango fou à ce deuxième. Commando. Au moni bana kini balinga ko la émission balinga détail. Omoni tango sisi formation bio vandi ou bien Mobutu bengi Nzimbi bengi explique ngana pese exemple yo expliquer ça ki ndenge nini pour se retrouver na ceinture deuxième ceinture ya maréchal Mobutu chokoto na ko epse lo mususwa omoni système militaire zablo secret OK bako lo bango directement boti na télévision que notre dernier bateau Dragon bo comme deuxième ceinture ya Mobutu non parce que zablo secret vous comprenez. Les gens n'ont pas. Au combien de chocoto, viens Fabien. On a besoin de choses à permettre. On a l'homme la salle. Le c'est un secret. Alors comment tu veux connaître le bossal de ton habitant? Et ça dit le mot secret. Il y a. Et puis là quand on a secret au Golobate, mais puis là quand peuple là quand il y a ba, yonde on se retrouve n'engeni. Au béton on lit selon auto canal. Mais tant hors de outils du collègue. Tenga nazo comprendre. Il faut hors d'un outil n'engeni. Et ça là qui n'engeni. Mais tant nazo le ba que non. Banda suko to banda penza tango sisi formation anti-terror o lobi comme on va na Kanchach na ndaku no siko ezaki ndenge ni na biboya tango président de la République a pris ordre et ko wapi pa Nzimbi que no batuona à partir de l'eau na mona ka bango tout autour nanga est-ce que yo ko tchatemina te o tchatemete mais bazaka mususu ezali na parade balobi intelligent mususu ba pesi yo lettre mususu elokona ba pesa ki yo lettre to ba lobaki on na parade yo kanga très bien problème nanga yango wana Michel Yokanga au moins elokona les années tu as na premier bataillon deuxième bataillon troisième bataillon quatrième bataillon cinquième bataillon OK mais ba choisir ka bateau Dragon OK mais quatrième ceinture Ezali. Parce que Zablo Moza n'a pas tant de côté, OK? Premier, c'est Isagère. Deuxième, Isabiso. Troisième, OK? Premier bataillon, OK? Quatrième, Bazali, OK? Parce que les alliés bien organisés. Tu as zone, tu comprends, tu as un exemple. Mishonoka, okomaki poto ndengeni. Mishonoka, komaki poto, basombela ki ticket, amataki avion na Nigeria, après à Nigeria, nda komi na mboka Londres. Omoni, et là kozo luka oyeba keno pourquoi na komaki tina Mobutu na Maroc. Pourquoi komaki te? Ndengina yeba tango wana ozaki na ndaku no ba ko ebisoke monsieur Fabien à partir de là. OK, na comprendre. Merci. Tanga na simu sala na zwana ki na ndaku. Quand c'est formation, on a tout à travailler dans notre nom, nous sommes détachés par la présidence, par la famille, par Rwanda, par Bemba, partout, ok? Avant la armée, il y a un magasin, armée, il faut réquisitionner, armée, il faut un numéro, c'est là, il y a un ministère complet, il y a le problème dans le Congo, c'est ça le problème. On a pensé que 35 munitions, on a déchargé, ça fait combien? 64 munitions. Il faut la réquisitionner, on a tindé, on n'est pas commandant. Il faut pas le pas et qui va. Au bout de ce qu'il y a, au monument solo, comment il y a armérien, contrôler les armes, garder les armes. C'est ça le problème. Alors, quand on a un daku, on a vers 16 heures, on a pété dans mon avion. Babengi au Sénégal, il passe à l'âme. Il passe à l'âme. Ok, merci. Babiola, tu as tenu ma tasco, bah,
ozopanga kasi eloko nalingaki yango nde na jusqu'au teni na nga nalati toyaki biso 3 toke tokomi kuna epuis totala ye moko ayaki Saddam aye kozwa biso tala babilo mosusu bato baloba peti na boyebi te kwa azwi biso tokomi ye nde premier c'est quoi atambola ti kobanda le 21h ti 6h pas on halal ok wana Saddam Hussein mwana papa ye ouais photo les arts kungulu nazala na okosate nani na kata mwa muke pokota so pona nini Mobutu aza mutu Équateur mais Saddam Hussein azwa kombo ya bato ya Kasai Kongolo Kungulu kombo ya Saddam c'est la Kungulu la nango très bien neti kwa kombo na ngini kosenga ngini ngozali kwa pilipili eza meme na kati ya kombo ya bakungulu ozopala kombo ne bali na kete oh ezaka kongolo te mais ezaka kongolo te ya kungulu et bon batu na kongo benga Saddam Hussein kongolo ezali omoni kandi ba kombo le kungulu kungulu nani kombo na monya ona mukando olaction mbala sima OK ça va omona ngo après poto mesana na kungulu ndole poto mesana mingi na Saddam bon expliquer si on vandi na 17h ba bengi boke pa Saddam bokutana quand bokutana Saddam première fois epsi binoni te quand tu écoutes d'abord la commandant sécurité parce que okutana était c'est un chef dit oyeka boido ko okutana chef no dire non d'abord ça a commencé par commandant sécurité ya Saddam c'était le lieutenant Congo comment ils ont qui manga Vienna ni lieutenant comment ils ont qui manga ça m'échappe n'a pas tebelé na mutu problème est ça loba komi kuna to komi kuna et puis to vandi à un moment donné et le quoi ça là qui bozo là 3 personnes to mima là-bas bino na betika ba personne habita bino ndeboza obi ba personne pe ndeba yake na bazui formation dans la ngote na bi de to tambola botalanga au moins mutu na bimsi biso bokeba ata siko biso to banane yoka histoire to bimina taina teni hein tant que azaki liboso to na suite zali ko tant azali liboso to ba garde ko to la suite chauffeur au tambola habité au moins ninga za la gauche yo zo à droite OK parce que za bande au main quel moment que la droite pour kanganzela parce que mutu mo obima to kenda buti to komi siko api la vie je passe ba comme qui m'a manqué parce qu'il y a beaucoup d'années bolim sera moi que bandi ko tant au la voiture déjà la bimi déjà la si ba peut-être au moins quand on est tellement bon fond la porte quand on bimi na bi que na formé ba on a terrain parce que na bi bon ba yebi le côté de to bima yo gauche yo milieu nga la droite bana kangi Saddam Hussein on na l'axe yo ne na biso makolo on ka micro quand Saddam Hussein a bois ka nga na za ça c'est la sécurité c'est une personne ce qui a bois ka makolo na za awa exact que non ce n'est pas du que na za non à peu près close entre 1 mètre dans la 50 au cas où na za na zopanga ba petit sur bazala kwa moko siko bazala kwa côté kuna zopanga moko na menga la kangami aza awa moko azala sima awa ça c'est la sécurité bale ko imaginer garde col menga na za awa pona ni au cas où na za na double patte ouais na okitana merci merci mingi tozo que ne presque en souka et ça là qui n'est nous comme enfant chéri à Saddam Hussein pour tozo chité deuxième partie kozala ndenge nini bakimaki Kinshasa ba comme na Maroc wana koza deuxième partie boza branché okomaki enfant chéri à Saddam mais na moni ba photo ya l'accent ba photo ya Saddam mais photo moko za na Saddam na yango aya na photo yeyo wapi oyo olimbisi oyo Saddam Hussein yeyo Saddam yeyo capitaine Bello azana France capitaine Bello azana France ye azaki nani pas Saddam et azaki muta sécurité et puis aza bona kolo bangote OK oyo yo ouais donc
siko comment qui n'est comme enfant chéri mais enfant garde corps chéri ya Saddam Hussein na bien ngata polimis enfant chéri ndeto bien ngaka mais non c'est pas enfant chéri non comment qui enfant chéri mais na armée comment qui travaille garde corps moko aimé à Saddam Hussein bon na lo comment qui proche à Saddam Hussein oui pourquoi ngana nga cravate na révolutionnaire la cravate on m'a dit cravate on m'a dit veste dans la lati a demi ta ka on m'a dit exact comme celle na la combien d'appareils 1 2 OK deux appareils pourquoi yep azala combien 1 2 pourquoi Saddam D OPD ya pesa oza communication entre ngana parce que era Mobutu okita ta wuti on photo bokangi Mobutu azokita Suisse premier malade poison voilà Mobutu malade bino boyo kozwe na aéroport ouais oyo ouais mais zano na kata muke mais na tango zaki commando o ba photo na ye na kochela bino ozaki santé makasi mais na mikili ndena mikili babi ambala mais il fallait o ya bisusu gaillard mais ndeni ana omono zaki na esprit commando gaillard na biboya omoni mikili ce n'est pas souci ke botika nazomona ozaki commando munene mais ndenge nini souci bokima mboka botika mboka nde bozali ko régner eza isusu te na mikili okomi mikiliste to ndenge nini expliquer na bana kini wana eza question na ngamo kaka na ngina yeba kaka bon omoni Sokoto omoni milliers moto avandi et puis omoni ka forme na avandi attaque no santé ezate mais ezolakisa ke no mutu oyo asala kama mosu boye bakango te parce que les analyses na kuma munene te na boyi na kuma munene na yebi na sa bakamula nganje moko ya ngai moko souci mboka kaka nde souci mboka puis na sa régime nanga merci ce qui nous a keno mutu keno na kuma nem na kuma limpe na kuma va te na poto bo semoul kolia pamba na bilo la lia ka losse ya tena lobi soko zaki muto koma munene molia tane tinga pe na nga mukie ponga na lia na ngai mukie na lia mingi te na za penza gukuma te en tout cas na lia penza ba semoul pamba te bilo ko liese be na poto olina tuno eloko mo temenga na journaliste mais tout na problème ya te ngana yo tuno ba question mingi tuno moto est-ce que tuno ngai za régime nini ozara tunanga question ngo tunanga ozana régime nini pourquoi on ngakoma munene parce que ba généreux be te bangai na linga koma munene tenga na za sportif na za boxeur et puis na sa sport chaque tongo pourquoi et puis na liaka penda ba fufu ya minene te na liaka biloko léger trop mais comment te na lobi kaka par rapport ya awa para kuna comparer par rapport ya ki parce que j'ai beaucoup de choses dans ma tête OK nazo kanisa oyo bana kinga o boza komona Saddam Hussein na kochela bino Saddam ye o mutu na yambi yo sima Saddam na lobisko koma ki proche Saddam ndenge nini poto komi na suka ya première partie tango avec no via kita to ba be mi via Mobutu be mi via OK bino bo benge Saddam c'est biso me PDG OK donc bino boza ko benge PDG pourquoi bo benge PDG aza parce que ye aki soda mais aki na grade ni aki capitaine Koufi na grade à capitaine. Mais moi, na maréchal, je généraux. Mais pourquoi comment généraux? Mais Hollanda qui manda très bien avec le titre devient un généraux, il faut faire 3 ans. Ah, merci. Tu as lobby quand même comme un major, colonel, capitaine. Il faut que Mobutu, donc il faut que les centres de formation, comme un major. Non. Il faut une action. On me dit quand on a guerre na Congo, c'est si là que nous Mobutu a tiré mais comme major. C'est comme ça. OK. Parce que major c'est une action. On me dit tu veux venir à la breveté lieutenant général. Mais Nathan on a besoin d'aller breveté général de division. OK. Ça va n'aller là parce que comment il est comme approche il y a Saddam Hussein Makasi. OK. Parce que il y a Zaki Moutou là clever. Nango ngate bozo batel bozo ngate. OK? Na ceinture na ye. Les amis biso. Les amis la famille na ye. Les amis camarades na qui clever. OK? Na autre camarade na ko ya parce que mi proche na ba civil ebele. Vous comprenez? Na bisi état là. Bino ko benga PDG. Ouais, to benga PDG. Pourquoi ko benga PDG? Alaki na Yoshad boybian. Écrit Yoshad. Écrit Yoshad la qui compagnie. Bon, Yosaki na Yoshad. Na tuneza penda question mo penda pertinente. Est-ce que y a pas Zakari na écrit Yoshad? Pour Zakari ganga ke ngala Zaki na écrit Yoshad. Écrit Yoshad. Est-ce que Yosaki yo yango ba preuve na Saddam?
Zakaria le mariage a qui écrit Yoshad. Bon, Zakaria papa son appelle sur mot le mola. Est-ce que Zakaria a qui écrit Yoshad? Est-ce qu'ils ont provoqué une place Zakaria? Bien, Fungola, Azaki écrit. Moi parti Moukeka attends 2 minutes. Na répondre. Des questions. Des questions tuninga. Na za police. Toza na moi makasi yango na zombe la moi ji hein. Moi eleki. Moi za makasi son ala tibo moi za makasi OK. Moi Angleterre na bineza différent. Kuna za mopepe awa moi. Moi za makasi to na 40 degrés. OK. Zakaria baba sué azalaki muta wana travailler na équipe ya Saddam Hussein balonango comment moi na comme nani abotana ivoirien moko boy Yoshad OK moi na Yoshad comme on yango wana comme Yoshad eza comme moi na Saddam ya moi na Saddam moi na liboso ya liboso Yoshad yanga pesa ke kiri Yoshad siko Zakaria zalaki kuna moi entre parenthèses ozako mona pesa Zakaria ndeti kwa muta bimisi Zakaria na kata Yoshad ezali pesa photo militaire na lakisai oyo so Zakaria kosi limbele ye o ayebi limbele très bien na robenda o limbele et puis aza mwana soda ce que Zakaria titembe limbele yo atu botu na ye limbele akufi wapi yem ta mema Zakaria ne kiri Yoshad alors bien sûr donc Zakaria ko sakate azalaki na ekiri Yoshad bien sûr na ngaka na confirmer po biso to zakate tango na to sito yaki déjà poto non Zakaria zaki na kata Yoshad azao samsani azalaki net kwa na équipe ya Yoshad OK il y a Saddam Hussein OK azalaki net kwa informateur net kwa journaliste je parle là Yoshad mu de sali Zakaria OK ce que le bango c'est vrai c'est que Zakaria ko sakate ezaka question na tuni le mola na pesi ombote nga na yeba kaka po bato beleta msupo ko saka mais oyo penda zali mutu na Saddam Hussein tina suka tokomi ko chiter pona keno na ko sakeno na bi Zakarité na laxi limbele hein Willy atuna masamba tobe modogo OK na lota ba kombo e pa kopanda OK tokomi presque na suka commando Fabien Giningu Oskosenga nani na tuno question moko pona Saddam Hussein balobi azaki mutu moko ya désordre kobozwa basia batu kozwa basia batu kobotela batu bambongo kobeta batu bamituka kobotela batu bamituka kozwa basia batu bambongo yo zaki na Saddam est-ce que zaki makamba solo tozako yoka po bano pe babota mitoli Saddam asa kufi na ye nazo kata yo na biso pe yango na kati yo nazo pesa méchant na ndengani petit wana akufi na âge ya 22 ans Saddam akufi na âge ya 22 ans non 27 ans pardon s'il te plaît 27 ans OK je suis à Londres na bengie na hôpital ya Monaco ngai ozoko sanga ozana hernie on va poisonner ye l'hôpital à Monaco Mobutu akufala monsieur Nabi kilo potom na yebi wana batu na yo oza proche à Mobutu proche à famille Marisha na expliquer batu na ngina tu na question na mo répondre te balobi ke Saddam azali ko botola basi batu Saddam azali ko botola mituka batu Saddam azali ko beta Saddam azali yanke mwana Mobutu ya yanke yo zaki na ye est-ce que makambo wana zaki ya solo na yebi ka kufi que son âme repose en paix tango akufine makambo ne bimo OK mais tango zaki vivant mutumo alobi yango te c'est comme ngandi avant diawa yo zalaki na yango to nazoloba yo ndeko témoigner oyo ayeba ngangi ni kosenga tona ba master belé partout na monde OK États-Unis wapi même France Belgique wapi partout bazali ce qui a yibelo comme on a vu moi ça moto allo bango seulement nazoloba on a s'adresser na peuple congolais tala salam c'est la kibo na ba clair bo ye ayiba motuka motuti et puis il paye à voiture trop cher dans le monde moto il malelo a sombi yango à cause ma motuka ya motuti na au moins il va problème entourage là où il ça on le beau koponinga parce que ngalo son la chef choko ta ko sa makamona na sima ko ko salinga ce n'est pas ça o yazaki na vie wana ça n'a pas bon motuti garde ko ne moko comme azaki moluba copine na ye aza marié na kata kanchachi akoboma mwasi na kata Issa Kele mais ce n'est pas lui joue à garde quoi akoboma mwana batu mais batim tuna mutu mwana aza innocent boyo kanga très bien bino ba kongola mutu na bizali bo pesa kana méchant na comme ndeli boma ce que na bino OK boyo kanga très bien abalo ibelo ko muté na ko ibelo moko mission ko tuna point moko na yo mais eloko zabo ayiba mbonga mutu te OK
mais problème les aliboué basi hein alingi basi. OK, oui, c'est vrai on a dit. Saddam azaki mutu moko alingi basi, mais Saddam akoyi ba yo mbongo te, akoyi bo mutuka no te. Saddam mutu ke bimisika na poto asombi aye nango donc azaki ko boto atumi tuka te ezali entourage. Zela na vieux Fabien. Obi place toucher wana et toucher nga entourage ya batu nde esa e bebi sa komba bakonzi. Entourage même président Félix azali wana, président Félix azane innocent vandi na ye na ndaku na ye, mais entourage tamsu ya président Félix bake ko sala likamoko bo ekoye la président Félix. Entourage ya général Christian Chiwa mo général na pression mbote e ko bebi sa entourage na ye ke bebi ça moi j'ai dit. Donc yango to sengi na ba mis sur la ye. Na entourage. Entourage atala nani ne zapeme na ye. OK. Ngai adro. Bon, est-ce que ton entourage wana bazo sama be ça Saddam azali ko sanctionner bango te. Mais les amis tout na tongi to yeba. Chokoto. Oui. A ko sanctionner. Au moins il peut entourage. OK? Au moins quand makamala obi kino makamala ba momi, OK? Entourage wana c'est Saddam azaki na momi moko boye, akepa momi wana momi la esiko e pas Saddam c'est ote tala o salinga mutulanga bote non. Tala. Voilà secret. Secret, voilà totika. Nangina lo baka ke entourage ezo salir ba komba ba konzi. Ezo salir comme président de la République entourage. OK, obotoli batulu pangu pour osala na présidence. Eza malamu te. Ozo fingi sa président de la République. Lokola yo sala na présidence, okomi ko botola batu ba mituka ko beta batu ba fimu na nzela, ndenge Jean-Marc Kabunda zai ko sala ko tobola ba pina batu entourage. Te wana na okene. Entourage ya ba généraux. Entourage ya ba ministre, eza ko sala ba dégâts, eza ko fingi sa ba ministre, eza ko fingi sa surtout président de la République. Entourage, merci. Tokomi na suka nangina tune loko moko ezali siko pona maréchal Mobutu. Est-ce que ozaki ka garde corps à Saddam topé à maréchal Mobutu? Je travaille à tous côtés. OK. Ako expliquer biso pena tozana ba partie bele deuxième partie te. Ako expliquer biso deuxième partie ndenge ba bimaki ndenge mayela kufaki ndenge ba se retrouvaki na Togo et puis ako expliquer biso susu makambu ya maréchal Mobutu ndenge azalaki kobela na Maroc. En plus Torozonga ne lisusu na parti mususu toko akolobela biso makamba ba M23 troisième partie na biso ekozala na eza pona M23 pe Monisco toko suksane wana na makamba na sur commando breveté 5 brevets bien formés na retourne question sima est-ce que ça na loko moko lingo loba oyo moni ke na lobby te na première partie non ko loba pona pepe non lobby bien mais ozo déborder ngamo parce qu'un commando c'est toujours juste hein parce que ozo le loko ko kota na pointe to kenu na pointe ici et puis to bali point musu na c'est bien donc ne pas à pas na ko kota na bandi d'abord na armée OK et puis na kota siko na so yelinga la sécurité na kota na sécurité so yelinga siko na nini na kota na biloko là parce que tout c'est dans ma tête. Je suis sérieux et puis dans un humble pour répondre au peuple congolais, OK? Baza bande kulanga, on moni na ko belo momboya. On moni taxe ba no futanga. OK? Malgré Bitumbezala qui na sala 6 mois payé avec un bima, OK? Y compris ça ba généraux, ba mael tout on ba ça ba faiblesse. Banzimbi tout baza na 4. Baza wa pililo. Mbongo effort de gain Nzimbi akima na ngazala ngap. Mael babu mepe la 4 chipenda boyi. Toto lo ba mael sima to suki wana merci mingi. En tout cas, Bandeko. Bon, merci. Les gens qui ont mingi, nous répondre des minutes après. Vous avez Kimia, tout sur la bino. Vous avez Bandeko et puis je suis bien fort. Nazo Zila. Si vous avez un bon botine, pour la bien na est na Kenda. OK? Ce n'est pas dire la vanne la porte na vanne na bino. Non. Bon on a dans la Congo. Na Kima armée na désertati. Bon très bien. Merci. Merci. Merci Ming. Merci beaucoup. À passer par yo avec nous montrer national. Si on a un numéro, nazara moutoumo dans l'assesseur. Si on a un numéro, nous tenons un boti. Ce que vous avez besoin, tout le mission a sa numéro. Si on a besoin, commencer par lui avec au besoin. Si on a besoin, un numéro, nous avons un boti. Nous avons une vérité. Tous les politiciens, ils ont une vérité. Les gens qui ont un gan, OK? Gan, c'est comme ça.
mais il y a beauté. On a mon qui moutina bino cha gang. Non, c'est comme ça. Au moins de va gang. Boy. Beauté, mais boy. Mais boy. Merci mingi to comme une sous émission. Bah balanda qui biso na pesi bino mbote question time l'air de questions. Tango ya mituna question time émission na bino kitoko o bolingaka émission o l'équipe émission politique nyonso na Congo parce que atelier ka kanyaka te atokumisa ka mutute ngai moko mission no ka aspect spirituel na l'équipe journaliste nyonso na aspect spirituel bopeto na njoto pe na molimo na l'équipe bango na ba makambu ebele bino mo botala na koloba bien te na aspect na l'équipe bango na spiritualité na l'équipe bango ASTV chaîne incontournable et l'équipe chaîne nyonso ya télévision na Congo chaîne moko ya TV ko telemana activité na qualité à image na ba programme na ba mission kuna toza ko pesa jeunesse espoir soko na chaîne na biso okuta ba jeune nde mutu baza ko sala télé matin ba jeune nde baza ko sala ba théâtre ba jeune nde baza sala ba mission lokola ba l'émission lokola ba nini next gen tozo appelle émission sika comme dans slap fight ASTV la chaîne incontournable na suki sera toujours na losambo na kosambela pona ba nyonso bazolanda biso Zambe tata nzambe na bomo totiki ba nyonso baza kolanda biso na moment oyo na maboko na yo totiki mapinga na biso na este na maboko na yo Zambe zala na bango na tongo pe na butu capitaine Céleste na yo abundela basoda na biso etumba oto zali na ngona este na moi na butu na complication na trahison nyonso tu Zambe azala na bango na kombo na Jésus Christ na tiki ba nyonso baza kobela ba cancer ba diabète ba hernie ba prostate ya cancer je déclare la guérison au nom de Jésus ba nyonso baza kobela maladie du cœur ba heart attack je déclare la guérison au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ na tiki mboka na biso Congo na maboko na yo tika ete faveur na yo ezala likolo RDC faveur na yo ezala likolo ya ba kontina biso nyonso tu nzambe o visiter bango na kombo na Jésus Christ nde tolobi amen. Amen. Désormais rien d'autre à regarder que Next Gen Competition. Next Gen de Makambu, Next Gen de Souka. Suivez nos castings les samedis et dimanches à 20h juste sur Aspect Spirituel Télévision ASTV, la chaîne incontournable, et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Surtout n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager nos contenus. Next Gen Competition, préparons la relève de la musique congolaise de demain. Aspect Spirituel Télévision vous présente Yasikana 4 RDC Slide Fight Championship. Pour participer, c'est facile. Ça la vidéo ya 1 minute. Pesa komo na yo, point na yo, HP commune. Au quotidien yango na WhatsApp ya numéro +44 74 40 46 69 64. Avec Slide Fight, ba million ya francs congolais et loko pamba. Aspect spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki.
Likola bapolitisien ya kanyaka Baseleki, Congo, Congo Baseleki, Congo, Congo Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka massacre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Bandela ezate yele sage Miami Koba peuple azali kolela Baseleki, likola bapolitisien ya moyibi Baseleki, likola bapolitisien ya kanyaka Baseleki, Congo, Congo Baseleki, Congo, Congo Baseleki. Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka massacre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Kolia ya pasi kelasi Hospital ya biente Congo, Congo Baseleki, Congo, Congo Baseleki, peuple azali kolela Baseleki, likola bapolitisien ya moyibi Baseleki, likola bapolitisien ya kanyaka Baseleki, Congo, Congo Baseleki, Congo, Congo Baseleki, peuple azali kolela Baseleki, likola bapolitisien ya moyibi Baseleki, likola bapolitisien ya kanyaka Baseleki. Baseleki, Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne.